Bande konanga na pesi bino mbote na kombo na Yesu Masiya mwana Nzambe na bomoi. Ngai lisusu wa bino mama Deline na isu ko sala video opona ko partager makambo o Nzamba teto partager video o na uti ko kotisa kuna na sisa ki yango te esilite na osisa na video oyo e koma na ope na suka pona lobela makambo na ya apocalypse oyo ezo salama o ko salama na apocalypse par rapport ya ndenge Saint-Esprit asosolisi nga ndenge na expliquer bino makambo ya Ezekiel totanga ina Ezekiel kuna tokelpe na makambo ya apocalypse et puis na video oyo na ko basuma o Nzamba atalisaki ngai mais to bondela pote toke na video na biso Saint-Esprit azana biso to bondeli na komba tata mwana molimo santu Nzambe papa na biso na lola mozesel ko pe na sekolo Yesu Masiya papa to pamboli to kumisio to netolo po to za malamu mingi pona biso kolo kuma mana yo po to za Nzamba banzambe mokonzi na bakonzi moko ta kokani lokola yo papa kolo tala biso bana na o papa ngai mwana na fandi bosa kamera nazo sala video oyo papa pona ko partager makambo oyo talisaki ngai ko partager makambo na bandeko nanga nyonso bakolandanga kati na video oyo Saint-Esprit za nanga za pe na moko kolanda video oyo o nyonso ya yote za musika na biso na kombo na Yesu Masiya nde to bonde bon na komba tata mwana pe molimo santu tolobi amen. Bandeko ngai na pesi bandeko nyonso o bolandaka nga merci na temps na bino o bozo fanda pona kolanda nga mama Deline vraiment Nzambe amona bino Nzambe apambola moko na moko o yazo ba video o pe azo partager Nzamba mona bino malgré bato mosusu otindeli so botinde bango ba video malgré nde baloba na bino et ça lelo tezaka pona Nzambe yo tinda kaka l'essentiel ka semence ozo tiawana bande ko ba video o tozo sala na so sala ngai mama Deline eza pona obangisa bino te eza pona obangisa bino te ponde ko mwa lobike ndeko mso ba yulanda ka mwa mwasi wana yi musane ka ko bangisa ka batu ndeko nanga obanga te mukili oyo ezokende ndengwana malamu kuto yeba deja makambo ndenge ezaleli obongama na yo po ozabie mwa Nzamba banga te ndeka yo kilikamba moko epese ku makasi abondela po azala sauver na likambo wana vraiment Nzambe azala na biso bandeko tolobaki yango Nzambe alobaki vraiment ke na après ba feti courant ekozala te Nzamba baki après ba feti courant ekozala te to banda o mate escalier na ba torche to lobaki pe yango wana to partager ki on après je crois 3 jours to ekomona ke ba annoncer na télévision ki na janvier de l'estage ekozala ba banda ko kata biso ba 2 heures ya courant pe moko suna mona ki bataki ke ba yebite soki ezala 2 heures ou koma mais de l'estage ekozala nde sikoyo yango na to partage ki on a ba video mais tozolo bake tala video o batindenga na butu ndeko na biso oyo aza na 78 awa na 78 donc na ville ya Kwasi système je crois Kwasi système tala vraiment ndenge mulile ezala ki botala bandeko na où je suis actuellement il y a pas de courant. L'heure est grave, préparez-vous. Ils ont dit en janvier, mais là, ils commencent à éteindre les rues, les lumières dans les rues. Là, c'est juste l'éclairage des maisons des habitants. Donc, vous imaginez quand ils vont couper les courants dans les maisons, c'est le noir total. Ça ne blague pas. C'est sérieux, l'heure est grave. Préparez-vous, l'heure est grave, les amis. Il fait noir, il n'y a pas de courant. Regardez, les lampadaires sont éteints. Il est 20h40. Bomoni, hein? Bomoni, Zana l'accepte, non, bien. Préparez-vous les amis, l'heure est grave. Où je suis actuellement, il n'y a pas de courant dans la rue. L'heure est grave, préparez-vous. Ils ont dit en janvier, mais là, ils commencent à éteindre les rues, les lumières dans les rues. Là, c'est juste l'éclairage des maisons des habitants. Donc, vous imaginez quand ils vont couper les courants dans les maisons, c'est le noir total. Ça ne blague pas. C'est sérieux, l'heure est grave. Préparez-vous, l'heure est grave, les amis. Il fait noir, il n'y a pas de courant. Regardez, les lampadaires sont éteints. Il est 20h40. Bomoni bino moko
donc babandi déjà tala nonanu mulili oyo kuta ta na Congo vraiment bakolo kokata courant mulili yango mpe ezalaka ya boye te mulili makasi bandeko na nga mulili nayebi te bato baomona bavoitire ndenge mpo ndeko na biso olere akoti place akende elere abimi nde amoni ke azokomona voitire na ye te oui voitire nanga mulili boye ndenge azokomona te donc nzambe asunga biso vraiment donc natana soki eza mpenza ke na bandako mpe ekatani de oseke ezali molili moko babenga mpenza blackout mpenza yango ekozala vraiment donc yango wana bandeko le tolobaki ke courant ekozala te to se préparer to somba ba bougie to somba ba gaz pe kozala te to somba ba bougie to somba ba ni ça fait une année yango nani akoyeba ke awa na France bakata courant molili ya modèle o ezala nani akoyi ko imaginer ke molili ya boye ke kozala na France bomoni yango bien siko yango bozomona sorti ya molili yango bomoni molili nani akokai ko imaginer molili ya boye ezala na France awa et puis na Paris na Île-de-France nani akokai ko imaginer soki nzamba révélé te makambo boye bango te so nzamba révélé te engaki ezala pasi po to comprendre biso ba oke kure kozala te yango tolobaki ke crise alimentaire pe ekozala biloko akolia pe ekozala te na ba magasin bandeko nanga bosala bosomba de toza apenda pona koloba biloko onte mais soki ezaka nde na etse bino soki mo eloko moko eye na koloba bomoni ndenge tozosomba balmeti bandeko nanga elo nga na bomoni balmeti oyo tosalelaka soki malili ekozala makasi na bandako moko mona ozopelisa ezopela te ebebaka mpona malili bandeko na ngai ndeko ayebi ndeni tokoki koprotege balmeti nayebi te so tokanga o na baliniumwe so mpe ndeni toyebi te mais mpona koprevenir ngai mama Delindo kwa nazala na mwana mayele na makambo oyo nzambe aopesa mayele tosombaki babrike oyo tosombaki babrike oyo mpona kopelisela bougie kopelisela moto yango babrike tosombaki yango oyo tosombaki yango oyo et puis après faut kosomba pe oyo bolimbisi babrike oyo bokosomba ta 3 osomba ta 3 ba modèle différent kosomba modèle moko te ata 3 modèle différent po modèle moko soki ezo compliqué osambwe tozozwa mayele faut osomba bilo différent donc ta mosusu ezo compliqué osombi yango ata modèle miso surtout oyo ebende oyo ezalaka bien et puis faut osomba nini oyo bachargeaka bacharge yango nini oyo bacharge oyo universal gas lighting feeling donc eza eloko oyo echargeaka yango oyo donc soki awa opelisi nayebi te soki epela combien de fois awa je crois bakomaka opelisi soki esili alozwi oyo poids okotisi ocharge misusu echargeaka te faut osomba oyo eza na lidusu awa et puis bakomaka ondeki rechargeable donc yango oyo okotisi awa echarge nango etondi gaz oyo sikotala kaka eza mo ebele ke rumela kosomba mpe oyo ata 3 ça dépend kaka nde yo moko omonela osombi ata moko to ça dépend ndenge ezweli bato mama Deli yo opesa biso mbongo te ozoloba na biso kaka tosomba mais ozosomba bilambo ozolata so biso somba oyebi oyo nasombi yango combien nasombi yango na action nasombi bilo moins cher nasombi oyo 1 euro et quelque oyo mpe 1 euro et quelque donc nyonso mbali oyo esalinga to bakaba 3 euro et quelque ozomona c'est bon so oza na 10 euros oza déjà na oyo misato oza kale mais fu bosomba modèle différent bosomba modèle différent après eloko nini naloba lisusu nalakisa bino susu eloko mosusu bozela nazwa yango na bosani eloko mosusu nalakisa bino yango oyo donc bozela napesa bino ka idée eza te ke bosombaka ya modèle o mais bozwaka idée bozwaka idée ndenge ezali bozela omoni yango eza nango baminda kaka bomonde eza vraiment très bien bandeko na ngai bosomba yango ezokoéclaire makasi ka modèle oyo te mais bokoluka mpe modèle mosusu ngai asombe nanga na marché botambolaka na bamarché bokozwa biloko mpe ezaza nango ata na marché te ata quelque part bomoni awa eza panneau solaire
awa eza panneau solaire yango oyo eza panneau solaire. Bon awa bachargeaka yango donc ezokocharge yango moko otie na yo na moi bandeko na nga natiaki yango na moi efandi na moi wana journée mbapre epelaki na carton nango bakomi ke oyo ekoki kopela pendant 2h30 mais nga napelisaki yango esalaki 5h bandeko na nga napelisaki yango esalaki 5h na comprendre te pourquoi bakomi 2h mais nga napelisi esali 5h nzoka nde ezali botala ndenge ezali soko pelisi zela nzoka nde ezali omoni soko pelisi boye do soko fini boye ezoya makasi boye siko na dimne yango moni ndeti boye ezopela me eza ya kodimne soko fini mwa ndambu boye matisi mwa ndambu do soko tiki na yango boye ezosala 5h mais ezokoéclaire place soko olingo tanga bible to olingo sala mamoko oza na besoin éclairage makasi nde oorde yango oorde donc ofixe yango ofini yango makasi boye ale tala ndenge éclairage ezomata bandeko nango ozomona eza na pili te eloko te ocharge yango kaka na moi na panneau solaire na moi yango oyo nde ezokoéclaire modele oyo ezokoéclaire pièce vraiment makasi so fongoli porte ntina couleur ezokende eza bien makasi so ekore ekatani mpe okoki kocharge yango na courant yango oyo ocharge yango na courant do bandeko nanga bosomba yango eza très bien eza très bien nga oyo botuna so nasombaki yango nasombi yango na marché mais boluka ta ya modele oyo tata modele mosusu eza nango ezali nango boluka ngo na bamarché eza nango na bamagasin mpe ezali mais na bamagasin bokuta ngo puta mosusu ba 15 €, mais na marché eza nango biso oza biso bato osomba biloko mpe na marché mpona esala biso mwa bien lokola toza na mbongo ebelebele te mama deline yo oza blende yo oza nini ebele kaka na moke oyo ndeka toliaka ndeka tozosombela yango wana c'est ça donc ezosenga te ke ozala nango ebele mpo somba babiloko oyo pozosomba kutu elamba kutu ebele donc yango oyo eloko na ngai nalakisa bino eza bien ekoéclaire en tout cas so osombi yango vraiment ekosunga makasi esunga makasi po ekolia osombi kamba moko 10 € par rapport so osombi babougie ya 10 €, ben babougie mpe ezanga te babougie mpe ezanga te ezala kaka mais oyo eza bien po na mwa moi kaka ya moke wana po toza miso na temps malili mais moi kaka moke wana ka ya hiver wana mais l'essentiel ke bima mpe ya libanda ezwa mpe ya mo éclairage ya libanda na nde echargeaki yango ezopela yango soki courant ezongi kaka pa otiango na charge nde nalobi fo koprivilégie biloko bachargeaka na temps oyo lokola courant lere ekozala nano mwa ndambu tozocharge lere esila panneau solaire tozwa nini na libanda donc yango oyo boye peli makasi boye odimne dozodimne éclairage donc otika yango mpeka éclairage ya moke bandeko na nga soki otika yango éclairage ya moke ezosala 5h du temps 5h du temps ekufa te donc bana mayele bozwa mayele bosomba yango bon eloko mosusu na ngai naloba nzambe atalisaki ngai je crois 2 jours passés na bondeli na sisi nasalika mwana lala boye nde na ye kobanda komona nazolota ndoto nange ezalaki nazomona libanda nyonso mulili na bandako nyonso bafenetre nyonso baminde epela te mulili ekotaki makasi mulili nde na mulili wana namoni lokola mwa bato bazobima wana do bazobima ozosantika mouvement bato me mulili okomona bato te me kaka ndako na ngai nde ndako na biso moto ezalaki na éclairage ndako na biso courant ekatanaki te bandeko na nga na ndako na biso courant ekatanaki te courant ezalaki makasi na ndako na biso nde sikoyo nga sikoyo na komprenaki te nga na bi nzambe na nga courant ekatani partout mais pas na biso ndeni courant ekatani te na ndako na biso courant ekatani te en tout cas nakoma epanike paniki na nga ezalaki mpo nayebi ke bato wana bazoya pa na ngai bakotuna biso pourquoi pas na bino courant ekatani te po na bino courant eza pona ni mbongo na komika panike nga binzambe na nga bato baotuna nga ndenge ni pa na biso courant ekatani te mais libanda nyonso courant ekatani epi na bandako nyonso courant ezalaki te
nde mbala moko le na bandi kobanga banga na bandi lenga na mbala moko pu nzamba yebisinga boye na kati ya ndoto nzamba oloba nanga alobi nanga binanga Deline omoni ngai nzambe naza capable ya kotikela bino bana na ngai kubozala na bakura na bandaku na bino naza capable ya kotikela bino bana na ngai bozala na bakura na bandaku na bino abinga aza capable osala ngo natikela bino mais soki natiki pe bino boza pe kaka courant pe kata na lokola bango pona ko éviter bato oyo ndenge omoni tala yo moko to ndenge boza na courant mais okomi paniqué mais nga nzambe mutu natali soki naza capable ya kosala ke na bandaku na bino courant ekatana te mais nazokata ngo sikoyo mpo bato bazoya kotuna yo lolenge nini courant pano ekatani te ozanga explication opesa bango yango wana nazokata courant zala na kimia pu na moni mpe courant ekatani mbamo mpe kimia ekoti bato mpe bayaki lisusu te je crois baningai baya batali mpe oyo kuna mpe ekatani nango malgré ezalaki na retard ya kokata na mekatani mpe donc bolimbisi bandeko enge loba ebele ndoto na nga wana bandeko enge loba ebele ndoto wana ndenge moko na disene yango enge loba ke nzambe na biso akopouvoir na makambo ebele na biso bana na ye azomona biso bandeko na nga azomona o batambola na obange mpe bazobondela azomona aza capable akosala bamiracle ebele mpe akosala yango na façon oyo akosalela mais akosala yango mpe na façon mpe teke mpo toza na nka na mokili oyo toza na banzoto eza faible bandeko na ngai banzoto na biso eza faible donc nzambe aza capable ndenge azana ya kosalela biso ya minene yango na biso bana nzambe tobanga te ata molili ekoti partout biso topelisa babiloko na lakisi bino topelisa baminda topelisa babuji na babuji na biso wana tokozala na kimia tokozala bien soki bana ya bato mosusu bandokoka te minda nalingi minda me bana ya biso baomesana na baéclairage ya mike na babuji baomesana nango ozomona donc nzambe aza na moko to comprendre ke donc nzambe aza capable ya kosala ya minene donc yango ekotinda biso tobondelaka mpo nzambe akopelisa biso minda talaka ndenge alobi aza capable ya kotika biso na minda bosiko biloko ya kolia oyo eza plus ke baminda wana aosalela biso me azotala mpe biso moko ozomona ndeko moko kuta lobango alobi bato mosusu bozoloba ke nzambe akolisa biso ndenge alisa bana Israel na désert bozobosana ke bana Israel ava babimaka na biloko bakendai maboko pamba te babimaka na biloko mele bakome na désert nde biloko akolia esilaki yango na nzambe akitisele bango bamana donc biso mpe lolenge moko lokola toza nanu na biloko toza na mboka oyo biloko ezali toza na désert te ozomona to compare désert na ndenge toza boye te toza na biloko ezali nzambe azotala papo ya ezwi ya mutu na mutu bomoi ndeti nga na ezweli na ngai mwinda oyo nasombi mibale magere nasombi mpe babiloko mosusu différent kaka me mutu mosusu mpe azali na ezwi te somba kaka moko ekufa te mutu oza na ezwi ebeli somba ata 10 nzambe azotala bino ndenge bozozwila bambongo azotala aza na posa to stoke bon eloko na kokai koloba yango wana tokende sikoyo na message tosisa message oyo na bandaki wana nakomaki na place ya apocalypse nakomaki na apocalypse bandeko na ngai o bolandi video wana te bolanda ngo nalobi ke kuna na video wana ke bato oyo bakozala protege na makambo bato bakozonga Congo eza bato bakozala na kashe ya nzambe na bilongi na bango na kashe ya nzambe na bilongi na bango nde bakozonga Congo pe totangaki yango na Ezekiel bozela pona rappel mukie totangaki yango na Ezekiel 9 na Ezekiel 9
tobandi wapi tobandi na Ézéchiel 9 tobandi na Ézéchiel 9 4 totanga o 9 mobimba po toyeba oyo ekosalama na Congo na yebisa bino bato mabe nyonso na Congo nzambe alongola bango bato baza makila bato mabe balongola bango donc bato oyo ya 75 bato bolandanga boye biso na bi 75 eza nini donc bato ya 75 bakozala te na Congo ale na bato oyo ya 2% wana oyo bazwi deja ba marque de la bête bakozala te na Congo ba oyo totika na Congo oyo baotia bilembo totala mango ezoleka na Ézéchiel oyo esalama na Congo totangi na kombo na Yesu. Sima na yoki Yawe azali koloba na mongongo makasi boye bino bato bopesa bino bato bokopesa Jérusalem etumbu. Jérusalem wana na lobi na bino eza Congo toyebi yango biso nyonso Jérusalem eza Congo etumbu boya moto na moto amema bibundeli na ye namoni bato wana Ézéchiel mutazoloba Ézéchiel mutazomona na vision na ye wana ok namoni bato motoba bauti na porte ya likolo na epai ya likolo na ndako ya bosantu moto na moto na ebundeli na ye na kati na bango moto moko azalaki wana alati elamba ya kitoko pe biloko ya kokomela ya komela mokaba bango nyonso bapusani pe batelemi penepene ya mesa ya mabonza oyo basala na bronze Kembo ya nzambe ya Israel oyo ezalaki na likolo ya basheribe elongwe pe ekei na esika ya kokotela na ndako ya bosantu. Yawe abengi moto oyo alataki elamba ya kitoko pe bikomeli na loketo. Alobi na ye, leka na ville mobimba ya Jerusalem, tia elembo na bilongi ya ba oyo nyonso bazali kolela pe komona pasi pona makambo ya mabe pe ya soni oyo ezali koleka kuna. Nzambe atia bilembo na bato oyo baza na Israeli wana na Congo ya wana oyebisa bino esalama na Congo. Sima na yoki ye alobi na bato wana mosusu boye, bolanda moto oyo, boleka na ville mobimba pe boboma bato, boyokela bango mawa ata moke te. Boboma bato nyonso, ezala mibange, bilenge, mibali pe basi, bana pe mama. Kasi bato oyo bazali na elembo na bilongi, bomeka ata kosimba bango te. Bobandela awa na ndako na ngai ya bosantu bongo babandi koboma bambuta mutu oyo bazalaki na liboso ya ndako ya bosantu. Sima Yawe alobi na bango, bobebisa ndako ya bosantu pe botondisa mapango na yango na bibembe. Bongo bokende epai mosusu bakei pe koboma bato na kati ya ville. Natikalaki ngai moko na tango bango bazalaki koboma bato. Nakweyaki elongi na se pe nazalaki koganga boye, o Nkolo Yawe, na ndenge ozali kongalisa kanda na yo na Jerusalem. Olingi kosilisa Baisraeliti nyonso oyo batikalaki. Ye azongiseli ngai, masumu oyo esalami na bikolo zomi ya Israel
pe na eleko ya Jida pe na ekolo ya Jida eleki ndelo bazali kotangisa makila bipai nyonso pe bosembo ezali lisusu te na ville oyo bato bazali koloba Yawe atika mboka na biso Yawe atika mboka na biso azali komona biso te Yawe atika mboka na biso azali komona biso te yango wana ngai na kotala bango na miso na ya mawa te na kobikisa bango te kasi na komemisa bango mokumba ya bizaleli na bango na tango wana moto oyo alataki elamba ya kitoko pe bikomeli na loketo aye koloba na Nzambe na sali ndenge otindaki. Donc eloko na ena loba no ya onde nyonso na lobaka ke soki bato bakufi na Congo eza Nzambe muta o permettre bato bakufa na Congo. So monguna satana nga boma bato na Congo Nzambe o permettre onte na temps otokomi. Na temps otokomi yango na expliquer kuna déjà Nzambe alobaki bobonde la po makila etanga te na Kinshasa pe na Bakongo. Pourquoi Nzambe aboyi makila etanga sikoyo? Aboyi makila etanga sikoyo po bana na ebele na bazwi bilembo te. Nasi bo comprendre bana na ebele no bazwi bilembo te ya Nzambe aboyi makila etanga po ebi ke so makila etangi eza bana na ende bato bakokufa. Bana na ende bato bakokufa bana na epe bakokufa ozomo ya Nzambe mutu oya kozala protéger aza oya aza na elembo o aza na elembo lokola bana na ye na Kongo no bazwi bilembo te yango wana Nzambe azotika nanu boye azo permettre te vraiment mabe eyebele mais na temps o esengeli akoboma bato na Kongo bakolimwa soki pe bakolimwa so pe bakoboma boma so pe ne o nga na monaki ezaki guerre munene salamaki nde ba ange bazaki na bazo bomba biso na banda kwando biso bato tozaki na bilembo yango ndeko kota mabondeli Nzamba beta o caché na mbunzu bandeko bondelaka makasi tambo na kobanga ye alobi akobeta na ba oba azotambo na kobanga Nzambe pe okoti mabondeli mo makasi yango via ba jeune et prière eza bien kozela te oza na bitumba moko bongo koti jeune kozela te kaka ofandi noka nakota na ka jeune mona adoraka na nga ata Nzambe lero osa bongo sepelisi motema Nzambe ayeko beta o caché ozomona ayeko beta o caché. Donc Nzambe aza na biso tokomaki sikoyo toke siko na Apocalypse totala makambo o balobi na biso na Apocalypse bandeko na nga tobandi na Apocalypse 7 tosuka kibongo kuna na oye utoleka na video utoleka botalango na Apocalypse 7 balobi na biso boye to banda ngona kome to tangaka 1 na 4 po eza mulai to tanga ngo mbimba Apocalypse 7 to comprendre na oloba Apocalypse 7 to banda na biso kaka na 1 to suka na 4 boyoka awa ndeni balobi awawa yawa lobi na ngai boye oyo eza vision ya Jean biso to eza vision ya Jean Nzamba memaki ye nde amonaki mambo yawe alobi na ngai boye yo moto yoka makambo ngai kolo yawe nazali koloba na bibato ya Israel tala etumbu ya suka ezali koya na mboka mobimba etumbu ya suka bandiko ezali koya na mboka mobimba sikoyo suka na bino emonani na kongalisela bino kanda na ngai na kotala bizaleli na bino pe na kofutisa bino makambo na bino nyonso ya mabe pe ya soni na kotala bino na miso ya mawa te pe na kolimbisa bino te na kofutisa bino makambo oyo bosalaki pe makambo ya mabe pe ya soni oyo bozali kosala ti sikoyo boye koko ndima boye
boye bokondima te ngai nazali Yawe. Bokondima te ngai nazali Yawe. Kolo Yawe alobi boye, etumbu ezali koya, etumbu ya ndenge oyo bamona nanu te. Esili na bino etumbu ya suka ezali koya, ekokweila bino bato ya Israel tango na bino ekoki. Nzala makasi ekokotela bino. Mokolo ya etumbu ekomi pene pene. Somo ekokoma na esika ya bisengo na likolo ya bangomba. Sikoyo nakozelisa te, nakongalisa kanda na ngai, nakosilikela bino tina suka, nakotala bizaleli na bino pe nakofutisa o ndo Nzambe azoloba kaka ndenge kanda na ye ekozala. Tokende na Apocalypse 7, tokende na Apocalypse 9. Tokende na Apocalypse 9, totala makambo oyo bakomi kuna. Na 4 balobi nini? Na Apocalypse 4 balobi, nakotala bino na miso ya mawa te. Donc totangaki yango. Donc tokende na Apocalypse 9. Tokende na 9. Apocalypse 9 tobandi na 1. Sima na yoki Yawe azali koloba na mongongo makasi boye, bino bato kopesa Jerusalem etumbu, boya moto na moto. Notanga de Ezekiel Nzambe na nga. Seigneur bolimbisi. Notanga Ezekiel, yo nazo comprendre te, nazo kende ka na makambo na tangaki. Donc tokende na Apocalypse. Bolimbisi bandeko na ngai, moi pe na effacer video o ezate, bolimbisi toke na 7. Yo nazo comprendre te makambo nga nazo linga kotanga, ezo tanga mate. Nyonso ezaka bataki Nzambe na nga na kombo na Yesu. Na telemeli yango. Monguna sata azolinga te ba message ya biebima. Kande babunisa nga na video na sali dernièrement. Apocalypse 7, 4. To banano na 1. Nasi nde yango. Nde Apocalypse. Yango yo. Apocalypse 7 to bandi na 1 yango yo. Na otanga na portable po lokola eza banini ebele na otanga awa. Sima ya makambo wana natali lisusu na moni ba angelu mine batelemi bipai nyonso mine ya mokili, bakangi mipepe nyonso mine pe moko te eleka na mokili to na ebale monene to pe na banzete. Bongo na moni angelu mosusu auti na epai moi ebimaka, asimbi kashe ya Nzambe. Asimbi kashe ya Nzambe na bomoi. Abeleli na mongongo makasi epai ya ba angelu mine oyo bazwaki nguya ya kosala mabe na mokili pe na ebale. Alobi, bosala mabe te na mokili to na ebale to na banzete ti tango tokosilisa kotia bakashe na bilongi ya basali nyonso ya Nzambe na bomoi. Bozoki yango na Apocalypse 7 na 3 ndenga lobi. Nasi boyoki. Do ezate ko bakashe bakobeta. Donc yango moni na lobi ke Nzambe azo permettre te. Yango azo tinda biso to bondela makila etanga te na Congo. Makila etanga te na Congo. Po ayebi ke so makila etangi sikoyo. Bana na ebele na bazwi bakashe te bakokufa bandeko na nga. Bana na ebele na bazwi bakashe te bakokufa. Siko Nzambe alingi abeta batu bakashe bandeko. Apocalypse 7 o eza temps o tozo vivre. Muta kosa ote. Tozo vivre temps ya Apocalypse 7 na mokili oyo. Nzambe alingi doki soki
mabe koya me yali abeta bana na eba caché nanu avant a permettre mabe wa makaso ekoboma bato wana eya alingi bana ne bazo ba caché yango ndeko ozolanda nga se préparer na jeune 7 jours otokota mipesa motema na mobimba na jeune wana bongo totala makambo oyo ekoya oyo moko omona nzambe lolenga kosala wana totin alobi bosala mabe te na mokili to na ebale boyeboye na kati alobi mpe na na ebale to na banzete ti ntango tokosilisa kotia kashe na bilongi ya basali nyonso ya nzambe na bomoi soki bible elobi basali nyonso ya nzambe na bomoi eza te ke o basali oyo eza lokola ke ndeti biso baoyo totelemi tokosala mosala ya nzambe te eza mwana nzambe nyonso 25% toyaka toza basali na nzambe mutu nyonso te nzambe akotinda mutu pamba te na mokili mutu nyonso aya na mokili oyo nzambe atinda toya basali na ye mutu na mutu asalaka na ndenge na ye biso toya basali na nzambe de 25 wana oyo totikali 23 biso wana nde babengi basali na nzambe tokozwa bakashe wana je crois que eza bongo wana mosusu 75 wana baya basali pete pe bayebisi ngai talo ya bato oyo bazwaki kashe na bilongi na bango bazali 144,000 ya mabota nyonso ya Israel elongi elingi koloba 12,000 donc c'est ça donc ndenge toza wana bandeko na ngai bokoza ata mosusu bobotama 10 na libota ta mosusu bato bazwa kashe baza 4 bamosusu mpe baza na ngolu libota mobimba bango nyonso mpe bakozwa kashe yango tobondelaka mpona bandeko na biso mpo na mabondeli na biso nzambe asunga bango base repentir batika bizali mabe batika bisengo ya mokili oyo mpo na bazwa ngolu ya kozwa mpe kashe ekozala eloko mwa kitoko so tokutani na bango na nzambe akosepela biso mo mpe tokosepela toke sikoyo na Apocalypse 20:21 Apocalypse pardon o sikoyo to comprendre ke nzambe obeta bato bakashe donc botanga ngo vraiment bien pour bo comprendre ngo toke sikoyo na Apocalypse toke na combien toke sikoyo Apocalypse 9 toke na Apocalypse 9 po tosukisa na 9 balobi boye na 9 Apocalypse 9 balobi bongo angelu ya mitano abeti kelelo na 9 oyo na onde na tokomi te toza na 7 tokoma siko na 9 bandeko na nga nazoyebisa bino tokoma siko na 9 tolanda bongo angelu ya mitano abeti kelelo namoni monzoto moko euti na likolo eye kokweya na mokili bapesi monzoto wana fongola ya libulu oyo bakanga milimo mabe monzoto efungoli libulu yango milinga ebimi na kati ezali lokola oyo ebimaka na fulu ya monene bongo moi pe likolo eyindi pona milinga wana makonko ebimi na milinga pe epanzani na mokili bapesi makonko yango nguya lokola ya bascorpion bapekisi makonko yoka plaso na kate bapekisi makonko te esalama bete na matiti to na banzete ezala ya minene to ya mike kasi esalama be bobele na bato oyo bazangi kashe botanga yango jikoke bino nyonso bwaka na bible onga naza nango c'est ça basala mabe kaka na bato oyo bazangi kashe ya nzambe na bilongi toyeba siko banani oyo bazangi kashe ya nzambe na bilongi oyo batindi basala mabe
bande koto comprendre toza a tozo loba donc babi basala kaka mabe na bato bazangi caché to ke to yeba bananyo bazangi caché bapesi yango nzela ya koboma bato ya koboma bato te kasi bobele ya konyokola bango sanza mitano mobimba pasi oyo makonko ekobanda komonisa bato ezali lokola oyo moto amonaka soki scorpion essuie taka scorpion aswa aussi baso na scorpion tuna bato batswaya bango na bascorpion ezaka pasi makasi na kati ya sanza mitano wana bato bakoluka liwa kasi bakozwa yango te bakolinga kokufa kasi liwa ekokima bango tosuka nanu wana na sisi bandeko na nga awa bandeko bocomprendre on yebi te soki deja si bateya yo makambo oyo na façon nga na oteyela o balobi boye basala mabe te na banzete na banini te basala mabe kaka na bato oyo bazangi bakashe donc biso ekozala na wana tobenga on deja eza tribulation bandeko na nga eza tribulation toza na apocalypse 9 eza ekozala tribulation siko wana siko biso ba oyo to mizwili bakashe na bato nyonso oyo bokota jeune nzanga na 7 jours to okota jeune wana naza na kondima bokozwa bakashe na bino donc ngana bino toza deja si tozwi bakashe na apocalypse 7 totanga nanu bato bazwi bakashe te bato ebele na bazwi te me bato mosusu bazwi me na apocalypse 9 ekozala ngai na bino si tozwi bakashe bato tozondima nzambe tozondima kotosa baprofesi tozobondela tozogene totiki bameshi totiki biloko ezokabola biso na nzambe biso wana tozala si tozwi bakashe na bato na Congo bakozala si bazwi bakashe na ta wana ngai mama Deline na bato oyo totambo na obanga nzambe na bato ba rejoindre biso tozala deja na Congo bandeko na nga ba o tozala na kashe tozala na Congo mpo nzambe alobaki na nga mwana na ngai moko te aotika na bamboka oyo mpo mabeko ya makasi awa oyo nyonso otambo na kobanga nga mpe azobondela akotika na mboko te mpo mabeko ya makasi siko Congo nzambe alobaki esika nzete apie kozala eza Congo do biso ba oyo tozala na kashe tokende Congo tozala na Congo ba oyo tozala na kashe tozobaya na Congo toyebi te nzambe sokotia mpe na mboka mosusu mpe ya Afriki lisusu ekozala me oyo eza Congo na tozoloba na ntango na biso tozala na Congo doki tozala na mokili oyo ale apres sikoyo ekoya kosala nini bato oyo bakozwa bakashe te totala soki eza oyo bazangi bakashe totala soki baza banani tokontinue toluka banani bazangi bakashe toke na apocalypse 9 20 21 banani baza na bakashe te 9 21 elobi na biso boye nzokande bato oyo babikaki na bapasi yango babongolaki motema te mpe baboyaki misala na bango ya mabe te batingamaki kaka na kosambela milimo ya mabe mpe banzambe ya bikeko oyo eyokaka te emonaka te mpe etambolaka te oyo esalama na or na argent na bronze na mabanga to mpe na banzete bato yango babongolaki motema te mpe bayokaki mawa te mpo na ndenge bazalaka kobo bandeko video ekataki nasi nazokosangisa yango soki nasangisi yango ezaka video moko soki nasangisi yango te oyo naotiaka limao de mpo kaka nasilisa nayebi te poko ezokatakataka pamba boye video ezokatakata
Maintenant si na osangisa yango po ezala video moko na osangisa yango donc nakomaki place na sisi kotanga awa donc totangi kobanda na Apocalypse 19 Apocalypse 19 20 à 21 nde etalisi biso banani o bamonaki pasi te banani oyo babikaki na bapasi wana pasi wana ba o babikaki eza ba oyo bandumba ba o batikaki kindumba te ba oyo batikaki kindoki te balobi yango awa ba o batikaki bizali na bango ya mabe te bango nde mutu bamonaki pasi wana te donc na 21 babi bato yango babongolaki motema te pe bayokaki mawa te po na ndenge bazalaki koboma bato kosala kindumba pe koyiba batikaki pe makambo na bango ya mabe te doki bato oyo nde bamonaki pasi te donc nde lobake bato oyo ya mabe na ntango wana bakomona na bango pasi te ba oyo bakomona pasi eza ba oyo baza na bakashe te bana nzambe nde bakonyokwama po bazwaki bakashe te bazwaki bakashe te siko ba oyo babikaki ba oyo bazaki na bango bato mabe bango basalaka na bango mabe bangwana nde babikaki do soko sala ano mabe oza na o démon en chair oza na o mutu moko ya mabe do ozondima na o mabe oyo ekozala na mokili oyo ozondima na o nyonso ozondima na yo batia yo pisi ya soki eloko nini wana mpona osombela biloko obinga na okufa nzato ndimi na yo ndo konyokwama te siko bana nzambe o bakonyokwama ba o baza na kashe te baza bana nzambe ba o bakokomprendre do ba wana bato baonyokwama eza ba o baza na kashe te epuis ba oyo bazwi pe kashe ya mungu na satana te bazwi pe marque de la bête te bazwi pe babeti bango pe ba 666 te bango nde bato bakonyokwama po wana na temps wana bandeko nanga biso tozala protégé tonyokwama te biso tozala na kashe tozala protégé po balobi yango awa bosala mabe te na bato baza na bakashe biso le wana tozala na kashe toza pe na Congo dia yo nzambo moni alobi akosangisa biso suna bato mabe te azokende kotia biso quelque part abomba biso siko bato wana o baonyokama bango babando yoka évangile biso tototindela bango na musika na faso nzamba olinga totinda bango nde bakokomprendre biso nde toali awa toza bato moko toza na danger babeta biso bakashe bakosufri boye bakosufri na oyebisa bino bandeko bakosufri makambo na oyebisa bino botiango na mutu ngale nazo raisonner makambo ekozala boezabo ezoyanga na mutu ezoyanga na mutu nayaki kozwa nini mo batindelaki ngai na luka mbango so na omona ngo ya ser moko maser moko ya catholique apesaki ba message wana mama bandeko na ngai maser wana apesaki ba message boza na talango apesaki ba message maser wana apesaki ba message oyebi ke na moni place moko esala elengisaki nganga na bi makambo nga na okanisa nga moko kam nakanisaka ngo nga moko nakanisaka ngo ke bato baozala na bakashe bato baozala protege na kamwe maser wana alobaki yango bozala na luka so na omona nayebi te natindelaki yango nani bozala na luka na bato natindelaki bomona ngo natiela bino parti yango so video ekati problème te botika malamu nzambe amona moko na moko botanga Apocalypse o natindeli bino botanga Apocalypse wana comme ça bo comprendre nga na pesi bino idée bo comprendre po otelema oyeba ke temps ekomi mabe biso ba oyo ye yo maser ango ya catholique alobi makambo mo awa bozela na luka parti oyo le jour de la colère bozoyoka les anges tremblent devant lui. Parle aux âmes de cette grande miséricorde, tant que c'est le temps de la pitié. Eh bien,
Avant les 3 jours des ténèbres, nous allons passer par plusieurs étapes. Il faut les connaître pour savoir lutter bien sûr sur le plan spirituel. Il y a d'abord l'imminence de l'avertissement, qu'on appelle aussi l'illumination de la conscience, et j'ai fait plusieurs vidéos sur ce thème. Après l'avertissement, d'après les prophéties pour les derniers temps que nous vivons, eh bien nous aurions très peu de temps pour convertir nos familles, nos proches et les personnes que nous rencontrons ou les personnes que nous connaissons. Pendant ces 6 semaines, eh bien, Satan n'aura pas de pouvoir sur nos âmes. Après ce temps, eh bien, il va avoir un pouvoir, c'est-à-dire que la tribulation va commencer avec l'Antéchrist. Donc après les 6 semaines, d'après les prophéties, il y a la nécessité de refuges pour notre protection. Tous ceux qui ne seront pas dans les refuges, comme à l'époque de Noé dans son arche, seront tués d'après les prophéties. Le refuge, frères et sœurs, peut être votre propre maison, si vous avez le sceau de Dieu exposé, et si vous priez bien sûr tous les jours, si aussi vous avez fait consacrer votre maison comme un refuge, et que vous êtes autonome en eau, en nourriture, en électricité, Dieu va s'occuper de tout pour vous du moment que vous êtes fidèle à sa loi, que vous vivez dans l'observance de ses commandements, il va tout multiplier. L'eau, la nourriture, les combustibles, le gaz, tout ce qui est nécessaire pour la survie. Donc, pas de crainte, Jésus a déjà multiplié les poissons dans l'évangile. Si on... Bandeko na ngai nayebi masaya oyo te. Nayebisaki bino nzambe atalisaki nga bamai esilaki biso biloko ya kolia esilaki tobima tokesenga tozwaki te ndaye tozongi nzambe abimiselaki biso yango. Nayebi te so boyoki ye bien natie bino mikro mpo boyozala te nga nabetela bino te alobi awa baoyo bakovivre na temps wana. Donc seke ndenge azoloba boye ezali na temps ya nini ya Apocalypse combien Apocalypse combien fouille à la 9. Donc toujours que dans Apocalypse 9 bandeko na nga tout que dans Apocalypse 9 oh ya utoloba. Donc ba o ba ko vivre ezali ba oyo tozongela ngo soki kati problème te bolanda vidéo bo partager vidéo kimia na Yesu maseza na bino nazongela ngo mena mo vidéo ezoke na okate ezo sinalenga na ebite pourquoi po ezo kata na tseka ko kanisa OK nazongisela bino ye boyoka ye mwa ndambu lisusu na suka o. Chers frères et sœurs, bonjour. Fabienne Maria avec vous pour cette nouvelle rencontre dont le thème aujourd'hui est le suivant. Les châtiments et les 3 jours des ténèbres sont proches. Êtes-vous prêts à vivre dans l'ère de paix? Eh bien, frères et sœurs, la justice divine va bientôt purifier le monde par divers châtiments, y compris ce que le ciel appelle les 3 jours d'obscurité ou encore les 3 jours des ténèbres. Sainte Faustine Kowalska a écrit dans son petit journal « Je vis la mère de Dieu qui me dit « J'ai donné au monde le Sauveur et toi, tu dois parler au monde de sa miséricorde et préparer le monde à la seconde venue de celui qui viendra, non comme Sauveur miséricordieux, mais comme juste juge. Oh, comme ce jour est terrible! Le jour de la justice a été décidé, le jour de la colère de Dieu. Les anges tremblent devant lui. Parle aux âmes de cette grande miséricorde, tant que c'est le temps de la pitié. Eh bien, avant les 3 jours des ténèbres, nous allons passer par plusieurs étapes. Il faut les connaître pour savoir lutter bien sûr sur le plan spirituel.
Il y a d'abord l'imminence de l'avertissement, qu'on appelle aussi l'illumination de la conscience, et j'ai fait plusieurs vidéos sur ce thème. Après l'avertissement, d'après les prophéties pour les derniers temps que nous vivons, eh bien nous aurions très peu de temps pour convertir nos familles, nos proches et les personnes que nous rencontrons ou les personnes que nous connaissons. Pendant ces 6 semaines, eh bien, Satan n'aura pas de pouvoir sur nos âmes. Après ce temps, eh bien, il va avoir un pouvoir, c'est-à-dire que la tribulation va commencer avec l'Antéchrist. Donc après les 6 semaines, d'après les prophéties, il y a la nécessité de refuges pour notre protection. Tous ceux qui ne seront pas dans les refuges, comme à l'époque de Noé dans son arche, seront tués d'après les prophéties. Le refuge, frères et sœurs, peut être votre propre maison, si vous avez le sceau de Dieu exposé, si vous priez bien sûr tous les jours, si aussi vous avez fait consacrer votre maison comme un refuge, et que vous êtes autonome en eau, en nourriture. Bon, comprendre anenga lobi donc bato baza protéger ba o bakozala na so ya nzambe ba o bazo bondela ba o ba otamona obanga nzambe ba o pe bakotia ba provision na bandaku na bango bakozala protéger bozoki ok otamona obanga nzambe ozwi na so ya nzambe te mais otamona obanga inano ozwi so te tia provision na ndako ozala protéger po egarde yo ti okota mabondeli ti mabondeli no pena oyo ekomata po mingi basambela mabondeli na bango emataka te na oyebisa bino mabondeli na bango emataka te papa Simon Kimbanga ayebisanga yango na bana nzambe ebele babondela mabondeli na bango emataka te ok yo kanisa te nga na bondelaka na nga sinazwa so bondeli otala soki so ozwa so wana ok to continue kati kala te. En électricité, Dieu va s'occuper de tout pour vous du moment que vous êtes fidèle à sa loi, que vous vivez dans l'observance de ses commandements. Il va tout multiplier. L'eau, la nourriture, les combustibles, le gaz, tout ce qui est nécessaire pour la survie. Donc, pas de crainte. Jésus a déjà multiplié les poissons dans l'évangile. Si on croit à l'évangile, on croit que Dieu, qui est tout puissant et qui est au ciel, peut agir de nos jours. C'est lui qui le promet, c'est pas moi. C'est lui qui le dit à ses prophètes dans les derniers temps. Après l'entrée en refuge, d'après les prophéties, il va y avoir un peu moins de 3 ans et demi de châtiment divin avec le règne du faux prophète et de l'antéchrist qui va imposer sa marque, qui est la puce dans le corps pour pouvoir acheter ou vendre. Là, je vous invite à lire et relire l'Apocalypse. Vous allez trouver tous ces renseignements. Ce sera suivi des 3 jours des ténèbres. Et après cela, eh bien, Jésus viendra détruire la bête et régner dans son église, suivant ce qui est dit dans le secret de la Salette, l'église. Donc, on a correct côté la bino ya mwana bande konangai nzambe amona moko na moko bolanda vidéo oyo. Bo comprendre bo tanga livre ya Apocalypse bo tanga Ezekiel na pesi Ezekiel 9 bo tanga yango 4 Ezekiel 9 bo tanga yango et puis na Apocalypse 7 1 à 5 à 4 na Apocalypse 9 1 à 6 Nzambe amona moko na tiki bino tokutana na video oyo ezoya kimia na kombo na Yesu Masiya eza na moko. Amen.